ça, je vous dis, ça me pousse à dire merci Seigneur. Amen. Et je sens vraiment que je suis aimée. Singa net Omar nenga traité Belleville aromé ma Belleville na millier ndenge nini Belleville za fille ya millier za sitoche aromé ma Belleville la film ndenge nini lelo yo kopesa Marie-Hélène ya batu tension o akoma ina ngote ba Marie-Jeanne bakomi ko yo kosenga mbongo na bango likelemba mais maman zo protéger ka mwana na bolingo wana bimbongo ezabo ya samedi na opesa bino mbongo. Mais maman a commis sa méditer à Koufi. Ah Omar, mon place au gangis et des pas en expression. Ah, et puis il a toi qui téléphone. On appelle un gars mais on a d'accord. Ah, quand on dit on dit bon, na bois qui peut être oh, et mais la gangi bonne ne ko pas eh, ils a filmé. Ah, tenez. Ah, belle va en expression. Incarné. Incarné. Ils a défaut. Et devoir à battre belé. Tout cas ayele ki bango amoni ye pe balobi mutongo azopesa message wana za mama pasteur ozo lokuta mama ya jana bimeli yo na couper na sengle na papier na maboko ayela ki na liste ba kombo ya batu oyo ba contribuer na liwano mais pas notanga ki ngoto yo oza na preuve mobimbo oza na ngona maboko jana pesi yo papier pas en plus balobi apesa ki ye papier na maboko azana ba kombo ya batu na mutu metanga kuna zomona ke mama Olive mto apesa bango 6 mais ye pa dinga kazonga ayo kabola 6 na baninga maxi tika loba nano sila na Belleville te mbati ndo za zozo bango te mutu baloba no za makolo kilo mais oui il va vraiment bien il parle voilà mais maman a l'acquis ingratitude envers les comédiens. Maman bimé ingrate hein. Maman bimé ingrate makasi. Pour déjà bato ba outé poto yaya. Bazaki na assurance mon côté du colo. Voilà. OK. Sous l'état passeport yango petit na la kanda vie onyo comme teke na banose o sela nga passeport e kota ka te passeport de yango ba osenga be na kanda vie yango yo e soule o baby obi abomi si fait ba comédien vraiment pour une fois elle a bien parlé ngelo na loba na na sa ba regret makasi na Maxi Bondo parce que place na bana otiaye olongoli na longoli parce que na mona o PZT. OK il y a vraiment azana nous na ba réflexion comme telle té anangote o na niveau na yendenga le baza icône bongo à cause na raisonnement plus batté de là abe moni mo ni propre ils a poison ya basa qui a une autopsie quand même le côté il donne nani il donne la Maxi dans théâtre nani azate nani c'est tendresse nani tendresse il donne la Maxi la famille c'est ça le problème parce que cause déjà tant pour comme ça la mai pene bagage lisa na Belleville bakabwani lisa commune na Jérémie akomo bato balobela ki yango vraiment makasi et gloire à Dieu na famille bota to tikala cause tant vraiment olobela ngote parce que to mona ki yango ezaki loko moko boetina kwani potebi lisa sakana mère mais tant lisa
kolinga te po Jemima Ibele alobi ah ouais ça masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Oui, voilà. Merci de l'attention accordée, madame, messieurs, vous nous suivez de partout. Eh bien, je suis là. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis Jemima Ibele, la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la giga, la femme du patron. En tout cas, très émue de vous revoir, madame, messieurs. L'actualité oblige. Déjà, famille Libota, tout ça, parce que maman a kolamba, a celle sous film crime de la noblesse. Oyo, déjà, tout ça, la 3e épisode na biso. Oyo, vraiment, beau mona. Film est bandit, mais elle l'engui déjà. Premier épisode du goût, deuxième goût, troisième. En tout cas, merci beaucoup la famille de Bota. On en parle dans cette émission avec mon invité. Oh, bon, on a déjà la attaque. Donc, Bianca Zanga, moi, la souka, il y a famille de Bota. Tu peux taper le dossier. Oh, tu bien en matière, tu bien en créer ma buzz. Oh, tu as qui maman ya Jani Faye après 40 jours il y a disparition ya Jani. Moi, bon, a se décidé à l'écran de la télévision. Bah, propos lobby, petite sœur à l'équipe et Maxime Bondoé au centre ya scandale pour la Kolobaki. Belvina si la Sixo Bazalango, maman Olive Moutapé si bango. Est-ce que vrai? On en parle dans cette émission. Merci beaucoup à la grande H, madame Sakina. Merci beaucoup pour notre soutien à yo. Merci encore une fois, maman. Martine Kilanda. En tout cas, merci, maman. La Pépé na biso. Papa Jean-Bou de Maë, Momoté, ma maman Anas. Papa na Carla, Divan et Paulina Mayembo. Merci à vous tous. Au Benagema, FM 4 fois boss, toutes les mamans. Mamie Kofi depuis Paris, Bambote. Mamie Tadina. Merci pour tout. Exode Domikeli, Fumulanga mon invité, comme je venais de dire, au moment où on a attaque, Bianca Zanga, moi la souka et famille Bota. En tout cas, Bianca, bonjour. Bonjour, gros bébé de la presse. Mon tonacité. Si. La fille qui dérange. Si. Ça a combien de temps? Mon tonatembe. La fille qui dérange. Madame Gims. Aïe. En tout cas, vous mettez la succès, parce que vous allez après Poutine, yo. Et maman a bango. Après bango so bando ki na sima na vraiment donc parce que zo mérita ngo so batangi kombo note ba fingi yote ba tio na miniature to comme on peut ça bango makambu bango ma olia na kombo na yo donc ça me fait trop bako la bana mikie na sima na yo donc ça me choque. Famille Libota vraiment tozalaki wana kota la film le 3e épisode na biso le moni film vraiment ndenge ezokenda en tout cas yo total na film était kota yo ka go biso tozoyoka na film vraiment merci beaucoup na dongo lesa nzamba versa c'est merci à Odette lesa maman na Leslie mi file sa motema ya papi Irène Kialuta voilà Irène Kialuta na linga na kombo wana Irène Kialuta Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta Irène Kialuta motema Richard Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta, Karine Zanga Patessa Branco, Agent César Moko, Adage Lubanja de Turquie Luanda et Turquie Paris, et Païwapi, Rose Mengazawana, Armeline Tumba, le roi célèbre Christian Goma. Merci à toi, la maman chérie, à moi aussi, maman José Lusadi Souyangwana et maman Gina Mabiala. Merci à la grande H, maman Sakina. Merci à toi. Mamie Tadina, il n'a jamais rata et à toute communauté des familles du Bota Mobimba. Merci à Jerry Kobetox, merci à Papa Migra, merci à Président Junior Mouabo. Je m'ai bien la question. Voilà, merci à l'assistance et à la famille du Bota sur. Merci beaucoup à tout le monde au bas pour assister biso. Papa Koulou, ta famille Bota, Papa Migra, Lelo, Papa Bimina Micro. En tout cas, et aussi, là, vraiment plaisir, président Moyo Wabo. Bien que Zanga, tenir noir, na bangi na bi, oh, sous mon lit, matanga, ou bien, sinon ça va. Tout va bien à la maison, famille, tout qui tombe. Non, ça va vraiment par la grâce. Donc, Dieu fait grâce, ça va vraiment. Malgré tout, moi, je suis intimidé, mais on a place. On a vendu Nathalie, ce qu'on a moni ma vie, à côté boulot, à télé,
elongo eza toujours na ngambo na biso bala nzambe te jamais kutu bameka banelaka jamais bakombata bango donc voilà film crime de la noblesse touti na les tartifs oyo elobisi mokili mama abi non bano yo famille na ngai bano balinga ngai nampesa bango sumu elenge tonga tanga crime de la noblesse premier épisode etangisi nga ma miso na yebe déjà que Omar aza gigolo Omar a trahi parce que mibalo bayaka mingi basi basala bango ba trahisaka lelo komona likolo ya Bellevue ko aider au mari déception $700 alobi aza atanga te so ba bengi na ba réunion na basa ba kondi akomema Bellevue ndenge nini na presque Bellevue atanga ya bana otangisa mobali tango otala biloko abongo bien kazan obi jemima na vie luka mutu aza nango mutu aza nango te aya bobanda na 0 te eza mabe oui namoni yango eza mabe donc peut-être yo za na mwa 1 na yo nga pe na mwa 1 na nga to bandi OK yo za na ngo te nga pe na ngo te siko nga nazozwa mwa muke pe ya mama na biso te bambongo ya bato bayaka bomisaka mama te kaza na confiance na nga pesi nga na zuna pesi exhaust kwa mobali na nga na otangisa ye pona tangisa ye ya est-ce que ya malamu baza o aza reconnaissant avant d'atali que grâce à fille o ngande na zabo il faut na honorer moi sinanga OK baza OK mais misusu pe o bazalaka ki atali moi sango atangi singa neto mar nenga traiter Bellevue a remema Bellevue na millier ndenge nini Bellevue aza fille ya millier aza sitoche a remema Bellevue na film ndenge nini lelo yo ko pesa Marie-Hélène ya batu tension o akoma ina ngote ba Marie Jeanne ba komi ko yo senga mbongo na bango alikelemba bongo alikelemba zate Marie-Hélène tala Marie José Marie Jeanne aye Lisa ye tala modèle batomboli Marie-Hélène mbongo so emilo azaki ana ta défendre Marie-Hélène meto yebite na minja ngesuka ndenge nini mais grâce tena minute na to yebite ngesuka ndeni mais grâce bano bango bimuto aza mieux placé aza na mbongo ya Bellevue aza na fobotuna mais mama zo protéger ka mwana na bolingo wana bimbongo ezabo ya samedi na opesa bino mbongo mais mama ngo akomisa méditer akufi Omar moni place au gangisi Bellevue aza na expression ebi na bwaki téléphone nga pe ngena meka ona ndako te na kanso ndire eza na ondiebo na bwaki pete mera gangi boneni na ko pe eza film tuni Bellevue aza na expression incarné eza défaut et défaut abato belé émotion akota bimi on dimite akota bimi côté sur quoi suka gagne maman bon zo grâce ya Bellevue mama ku non l'émotion était grande non milo kuna vandi na mabele on doit sentir que balata ngonje likamba solo bravo non génial là-bas on dirige et puis on gère oui c'est non on gère non Poutine si comme nous va vendre beaucoup tant doute bakopesa est-ce que ye kutu bapesa rôle wana kokoka yaya rôle muta pasta monde azoniata robe wana jipa na muneni wana polo wana ndia zaka nango azela mamsute pour la moi paola taka ya wango oma wa mutama be atoko sumi mninga bilamba te ola osalenga to kabwana biso mais simba ta oyo voilà nga kuna kanisa kinenga yake pa Bellevue bongo ayaki ke Bellevue vraiment na nyonso surtout oyo sali pona nga na koki ko kende bongo te na tika yo na suspense moko botika lokwa moribond na signe ya reconnaissance zwata ata mo 4000 kata ya pamba oyo lukata vie ba biscuit bande kolia ba chocolat ba ya mari yango sute amele yango sute ba photo na grâce ngona photo na grâce na koma ke restaurant na uti restaurant lo lendo na tiki jeep likolo kuna po anzeleza to bosa ndo bano kaita pont wana et puis l'on a comme beaucoup de femmes au bataille déjà place wana ba ko d'appel na dégoût ya ko aider mo balu azana passe et surtout neto mona bandongo na biso apoto majorité vraiment za bandongo na biso apoto ya Canada ya nini déjà na film oyo mingi pe babangi mingi ba batali abi est-ce que muto songa na futi bien na nga yebo traduire nga te ça c'est vrai
Ah non. Voilà. Non. T'es belle vie à somo. Ok. Belle vie à muta félicité. Ok. Belle vie à mutu moko maman Denise. Ngana loba qu'il faut tala. Voilà ma première dame. Voilà la première dame ko. Nazo senga mapo na belle vie parce que à cause de sa belle vie il n'a perçu bon côté. Il faut lukata place moko a lukata place moko ezabo a tongi nini ya babenga ngonini. Ya cinéma? Oui. Asale loko moko boya tala habité belle vie siko banda quoi. Azala la tête banda siko ko encadrer batou. Kolakisa bango cinéma. Kotangisa bato. Neto mona lo inezali mais maman Denise ko asali mo eloko ne moko boye mais jusqu'au belle vie atie bango alakisa bato cinéma comment ko incarner rôle. Ba tu peux belé baza pe basa. Nga moni bato te moni ne belle vie. Ya nga meko na lungi na meko ganga au salon bien. Na salon bien. Au théâtre. Ya na ko kité. Émotion limite. Ya exacté. Muta sale émotion zo yebana te. To chango na film Roméo Ginette ndenge mutu wana monaki Rose monaki Jack dinda na mai to chango lokola ndenge nini ndenge Janet Jackson monaki Michael Jackson bazo lela dans l'espace donc to cha belle vie wapi. OK. Ah belle vie, je suis fière de toi. Bien que le mot beti quand na film on a présence à Lisa. Ba monsieur Salama ke belé a boye. Belvi akaboy na Lisa, Belvi ozama Belvi boye. Boyo kama loba Lisa le pona Belvi, boyo kaboy. Mais tant maman ça toujours na silence. Tant on sko mona qui présence à Lisa. Bato ba ça qui ba émission. Est-ce que ba zonga ki na TV ba loba ke non? Lisa tkane ko longwa te, ezali ki problème casting. Bon, Lisa ou pas, au moni ba dire mususu. Pour déjà bato bazwa ba accès wana ba accès monsieur uta pa na biso moko. OK. Lisa singa na bisaki makambo bato ba oloba soyo yebi yango te gloire à Dieu. OK. Mais ceux qui ozo courant na makambo wana yo mto flasher bato sonde bato ya so ezaka soni pona yo moko. Et le loi tourné na Bélard. Le loi zalaki na film à Bélard. Je crois que ça film qui que ça la mère surprise hein. Voilà, ça la mère surprise les tartifs voilà. Ça la mère surprise les tartifs. Ce que tout le monde Lisa a tourné. Par là il y a Lisa lobini. Ah, c'est ça. Yé mon Lisa na ba diro bimaki. Est-ce que ta vidéo? Au moins belle vue la famille, ah c'est ça le problème parce que cause déjà temps pour comment que ça la mai pena ba gag Lisa na belle vue ba kabwani Lisa commune na Jérémy na comme bato balobela ki yango vraiment makasi et gloire à Dieu na famille bota to tikala cause temps vraiment olobela ngote parce que to mona ki yango ezaki lo moko boetina kwani potebi Lisa zakana mère maintenant Lisa ba dire nous surtout wana e bané ko bima il fallait que ça la ta moi geste. OK. Pour tout le monde qui pour tout le monde qui belle vie na makambu nyonso tout makambu to yaki mais e ko sala biso famille bota focus famille bota shalom to comprenez que belle vaza pour la nini te Lisa na ba dire nyonso bato balobaki asala take non ngana ndeko na nga toza bien belle vie za ndeko na nga belle vie za boyi makambu tout bozo kawana c'est faux et archi faux c'est que Lisa linga ki kombo na to maitsango na miniature po biso ne bato pesa bato makambu tant que to pesa ki ba dire wana makambu to monte ke makambu na yemo Lisa na yemo pe Lisa lalaki voilà donc balobaka que nous c'est la famille. Maman a un problème avec casting. Ce casting est aussi un yo, baozoyo. Tant que c'est un qui Viviane, tout le monde est Viviane dans les tartifs. Tant que peut liser, c'est Lisa, tout le monde peut liser dans les tartifs. Maman Sadi peut place aux alliés à la crème, mais pour te remonter on peut la filmer zoya. Parce que dans notre émission, maman Sadi adole la trop, maman Belva tiens va filmer. Tout ça, maman Zala calme, maman zoyoka. Tant que casting na personnage ne comme on la filmer. Mère a kobenga yo. À côté on a filmé parce qu'il y a pour la mututé, à pour la mutu, nyonso. Bien kazanga, tu vois ni to la muki, tu monnaie sorti non médiatique ya Maxi Bondowe. Ya Maxi et le mot alobi succès. Succès au belle vie à zango leona sila. Na maman nani maman livre mutu a pesi bango. Et puis et comme le mot aventure, na makamnyo soko kota comme maman na kata munoko.
oyo azalaki aza première dame honoraire oyo na motema malamu ne amonaki azala derrière ba comédien pour la soutenir bango mais lelo c'est comme ozongele mabe et comme mutu asala émission na ye aotanga kombo na ye tout bonnement avec manquement quand otalaki ba propos ka wana parce que na moni sorti médiatique ya datangi kombo sorti médiatique ya Thérèsia pour une fois elle a bien parlé. Vraiment. Pour une fois, elle a bien parlé. Nous avons un regret na Maxi Bondo parce que place na bana otiaye na longoli parce que na mona o PZT. OK. Il y a vraiment azana nous na ba réflexion comme tel té anangote. O na niveau na yendenga le baza icône bongo à cause na raisonnement plus batté. Parce que tant où yo zoya kokota première dame na makambo yo Maman Olive Lembe Kabila ex-président na biso mutu asala fierté lelo comédien tikonique la musicien Ketch za Maman Olive pour comédien za lelo valeur ndako comédien pour côté autour na yango za ndako député to ndako nani mais comédien c'est grâce à Maman Olive et loko ni nezanga kitango ya bana ko afana na poto kuna zo mona ke Maman Olive ndo pesa bango succès mais ye pas ngaka zonga ayo kabola succès na baninga Maxi tikala lo bana si la na belle vite mbati ndo za zozo bango te mutu baloba no za makolo kilo mais oui ko kilo ni na sala ba filme bi filme ni na poto so sala sala succès filme nini yo tada à part na moni na bagagi o leader a misa o sala na benge na mwa mawa filme nini yo Maxi sa na poto etala mekanga apia biso ta titre to lukango hein ozomona tala ba sortie médiatique a sali lelo mona maman ba ejena asili maîtrise likola Maxi Bondo oza mutu alibabe mutu azalaka beauté donc yo place au lekaka il faut tika mabe mais non ngetika bilembo oh donc yo oui donc yo vraiment place au leki il faut comprendre que te Maxime ta lekaki awa oza mutalo lenge nini est-ce que bango batindi yo osala succès te to bango bakangaki Maman Olive même Maman Olive apesa comédien nyonso vie bala duchesse ba ansona ba no uta poto ba kepe kinga kati wa na yepa kendaka azonga asima ba pondu kuta osepela ba pondu azonga pa mvelo ba chocolat ya baninga pourquoi ya baninga eswa kabino mais tandis que yo pozwa ka enveloppe na kinga kati wana yo pe Maman Olive apesa ka yo vie ndenge nyonso ndenge apesa baninga pourquoi ya baninga ba ebo gérer succès na bango yo yeba kité est-ce que massivement ba ko vante na kiti ba pesa rôle ali puta ya mwasa libala soki aboni boyeko akosala nini po tozalaka asalaka te londa kosala ngo oh awa joua soki atelemi na boulevard te Maxi rôle ni bapesa ya mwasa libala asala eza te bopia biso titre film yana toluka ngo YouTube eza so bakaste osala za artiste ya tikako azana talent bayebaka déjà mutu na babiloko wana mikie na bayebaka mutu to bana mona ba meta pinga so pesi rôle mobo ya mutu apasi tanda so papola ngo so ko pesi mal à la tête tanda nga zali bona to no mona ngo ataba toko le to mona ngo ataba ya gabi wana azomona so ko pesi rôle mobo et surtout so bine ke gabi za mal à la tête asala on kitoko gabi za mwasi mobo ya libala mais ya mutu bien te asala ngo ozomona sikoboye la biso eloko Maxi Bondo asala asa elote ya ina touche te na théâtre aine eloko te idole ni nani idole na Maxi na théâtre nani azate nani c'est tendresse te nani tendresse idole na Maxi bango so baleki beluka makambo ka bango au moins place to okende ok ma belle mais na bango ba batu moka so leki fatike lembo na bango ba bi ko sangisa te beaucoup plus c'est pas la RDC mboka elengi mboka sentiment loba est-ce que pas mundele mutu kana et lekate tambola kote aiza na to na RDC to na Afrika mboka boye mboka kitoko boye mais Maxi Bondo aza ba mbongo na ye ya eza neloko te Maxi Bondo aza ba mbongo ana neloko te soka zaki neloko ngazonga poto mtaluki lisuni pa mettre kazi pa zonga asai mwa chichani mettre kazi mtasungie lelo pa zonga asangisi ba mbongo asangisi ba mbongo aleli
ozomona akose lelo président fali makambo keno est-ce que président capacité président fali pour pas cause nga $6,000 ya pesa matin zonga poto non elle a été escroquée dès na télé pas ans exact non ba mo ba ki na kombo président fali pour la ko lobane ki ba pesa ba don tout ça ba pesa mbon yepé le quoi ndé ma ile ka mukie a vérifier té a sageté yaya a sageté to monaka ba Samuel to talebele to monaka ba maman Olive talebele to monaka oko comprendre te que loko eza o muto azo beta ngata niske ngakutu na fali na to pesa na tambote boete o monaka mayele te neti nga nde navandi boye namoni président fali mpo moko abina ngo bianka yaka tokuta na victoire na kabelo namona ngo ba G yaya ayebeli nga wana nakomona ngo ba G plus na oyebisi tala fali pupa keba nga ozomona walema fali pupa na nga te keba ozomona sikoyo ye mpona nini nasaki olongwa poto oya mpona $6,000 ya fali pupa bopesa na ta mbote te nana ketchup ayebi yo te Marco Six amona yo te bayebi yo to leka ta liboso porte na bango koleka te sikoyo bayebi so yaka kini oyepe bozwa vi na bino série ya mokolo oyo oza moto a désordre moko di jamais vu talaka gaga osala poto aza mpe na kimia te ye moko biganga ndeti bato batuna ye vraiment mama ozoluka nini na rôle bapesi yo. Mais franchement ici c'est du lourd hein? En tout cas vraiment comprenez-nous tous vraiment pour faire du boulot voilà tout cela nous maloba maman tout le monde qui easy pan oyo batewe bazo déplorer comportement ngo easy pan akena ki tiko luka maman ya Jani pour la kotourner ba question mais na ba dire à maman ya Jani déplace estikenga on va écouter ça pour ne pas dire que te koseli maman makambo. Jani alingana gite omonika Jani akuya kufi me yeye wana nde muda akode na nzoka Jani ale usuna ye kutoka bali gite usuna dele bakoko tia muda ko tia na mudo ko te mwana na ngaya kinaki na ko mudo ko aye ko zona na koli koli ngobeza la ya malunga te koli ya Jani ye lokola oge moko ko iso ye lokoni na ka Voilà. Ok. Voilà, place au Kanga Linga va yoka yango wana. Bianca Zanga, avant corps ya Jani et tout ça moi moi muki. À partir de poto ba fungula cercueil. Alors biso pe na kinto mona Jani pe na kata cercueil. Yo mona ya Jani na couleur alikala. Na mona ke Jani na couleur alikala te. Et puis na mona pe te makila ndenge bano ko bima na munoko na solo Jani na zolo munoko zolo nde mama lobi na tikala o mona te voilà je mima omoni mama sakoli mama bato belende ba kondi oyo na erreur mama zaki mutu mo bo il fallait aya babana ni ba comédien na maboko mibale OK mais mama alakisi ingratitude envers ba comédien. Maman bimi ingrate hein. Maman bimi ingrate makasi. Pour déjà bato ba ute poto yaya. Bazaki na assurance morote likolo hein. OK. Ba kosa pe crash ba kufi. Batiki famille na bango batiki bana bango mikie ba kufi pona yo tika corps ya Jani. Bata bongo ko sa tana maximum respect pa na bango te. OK. Ata soko linga ko loba oui ça fait mal hein pour mutu moko ta beta maboko na liwa ya Jani biso tout disparition ya Jani et pe ça passe na motema OK mais maman ozala ki na ngai vraiment na condamner maman te na condamner bato batiaki emi bato tem daté miko da Yves pas voilà ya Yves Salima be il fallait pas maman na dasa koli azana choc aloba nyonso to eyele na mutu na munoko ne oloba po azana na sous l'émotion moi na nga mbinga na nga mobali akebongo akufi abeli te na moni moi na nga na sanga maladi te moi na nga eloko te mais moi na nga akufi bongo Maman lobi so ebele hein. Maman lobi so ebele a lobi so lo mo awa. C'est là.
Abe moni moni propre. Ils ont poison. Ya. Basa qui a déjà une autopsie quand même. Bianca, il y a déjà fait un poison. Jamais. Parce que autopsie hein. Baloba qui est d'abord torture, so il l'ont mais il va pas comme poison té. D'abord poison na ba jour où il y a déjà sala qui na poto après pour inda té. Pour déjà ko yinda so ko yinda loba muta sala ta ba 2 semaines ou presque 3 semaines nde yindi sara mutu. Ya jena yelikala tende mama olobana ya jena ina makila te mundela tika corps ezo saigner bongo apesa ngo ba kuna en Afrique en pieta te tout ça que tout le baké kuna corps ezaki ande saigner te donc bazuye po ba yana kimba bambie sko eloko nde jena niko abando saigner poto ana ezeka maloba mama on dit mama azokisi pena ba comédien azokisi na biso nyonso tout ayaki na matango. Non, maman sali mabe. Franchement, maman sali mabe nga na occupation. Nandimaki te na bolingo ba comédien ba lakisi mama wana famille ba ejani et na retour na bango ezala bongo. So bozaki na choc. Si vraiment réellement bozaki na choc ya ejani. Bonga bolo makamuni atu bolobi wana te. Comment bozo condamner bato obo yebe sika succès liwa mwana bino euti boyebi. Bana ba yebi. O me bango mo famille ba yebi kene eza bongo ya jana na maxi déjà ki benda. Ba yebi ke Marxa bota déjà na mobile mususu. Ba yebi ke pardon la brine. Ba yebi ke la brine abanoko cha mibali mususu totala junior wendo ayena teva finga ya jani faya bango bandeko na ba otomona poza nani yani moso salaka eloko ebomi jani yangu bayako finga yani mosi po ni te ba finga junior wendo muta defanda ya jani c'est Jericho Betox ye muta vanda na kita defanda ya jani leke ya jani wa finga ka yani mosi po na nina yakate pa defendre ya jani tangu junior wendo afingi ya jani oya fingia aloba na ejani ke nani labri na moni ozo peser ta ju montre na yo a pesinga la ta ponga jina wendo na o peser po na leka na TVT pa lobango bango ba bossa ni mibali o bazui la brine donc choc ebo mwana bango ba yebi ke mona oui leloko bolingi bo masquer ango bo tia poison liboso en tout cas merci beaucoup na président Ansouzo et la raté ayimba mo réagir président la raté si alakisi ki mécontentement na atanga ipe na ngana saka le président Ansouzo la sali mama ngana risquer likolo avion na koko kuya pe na kufi voilà avion pe ko sa crash likolo na panzani ba moninga pete bisa lienga na place à rolala butu poto ko tika korande ko na biso jani et merci de le pesi ba comédien yango wana vraiment moi je suis contre na famille jani soki ye moka bele ki ba mama te mais aomona mutu moko te alingalo mula kora mwana na poto yi aza mutema mabe mama wana mbongo ba pesi e pa choisi matata soki pona bango moko papa na biso choisi matata nga pesa bango apesa ngo au nom des comédiens tango bino bazo luka famille jani ba luka contribution ya ba comédien o ba comédien ba sali pona bino ba bokoza ingraté liboso ba comédien pona ko sa yango bien ponga lingi teke makito ko sela makambo un soit tout na jei botala kite na mwana suka officier botala te toyoka non leka ya jani oyo voilà wana mama oh les kaya jani OK il va vraiment bien il fan voilà donc tout oyo choisi matata abenga famille de comme le cop ko de ba comme ça le comme business moko boy de ba mbongo bazui de mbongo ba kabole za ba comédien te et da mbongo choisi matata
ce qu'on tour à benga famille c'est pour la première fois la mona ba ya dadi comme ba kufa ba comédie ba kufa na mona que ti après liwa famille elandela ka mbongo contribution mo we ba liboso la mona fa ba jani famille soni di jamais vu boyoki si ya jani soni na sa mabele si réellement ya jani abimela ki bionde bolobi na couper na sengle na kai na maboko aya lisu deuxième fois ayo sabino famille boyoki singa soni na zongi vima pona yebisa bino makambo sali pona boki soni ya jani ayaki ayesi wanga lobi ke no ba tika corde na ngabo pesa mbote na maboko te en tout cas akufi na poison en tout cas ayele ki bango amoni ye pe balobi mutongo azopesa message wana za mama pasteur ozo lokuta mama ya jana bimeli yo na couper na sengle na papier na maboko ayela ki na liste ba kombo ya batu oyo ba contribuer na liwano mais pas notanga ki ngote yo ozo na preuve mobimbo ozo na ngona maboko jana pesi yo papier pas en plus balobi apesa ki ye papier na maboko azana ba kombo ya batu na mutu metanga boko kosela ba innocent batu makambo bo pourquoi boko ozala mitema mabetine bo famille soni da boko misi matanga ya jani lokola cop il fallait boma matanga ya jani ndenge nani Margot abomba matanga tata na chaka Congo mais oui te po bango bazaki na posa mbongo loka Margot na zaki na posa mbongo ti po Margot zaki déjà anotama na itimata ma papa Margot ngaso na zate matanga na ngai mwana fo boza mbongo lopango bazwa bon $35,000 na to zwaki po fali po pesa ki contribution ezali ya fali popa contribution ya Barbara Kanam ya président waze quoi jibe pe na tinda ka enveloppe pour rançon na tinda fata tinda ki ya liste à part $3,500 au gouvernement bimisa ki fati pe na ndenge na pesa ki mais na Margot kange be matata kachi et bimate presque 3 mois mobimba papa kundami lokola mort né il fallait bango pe bakanga oui bango pe balinga bakanga matanga ka ya jani lokola nani Margot ndenga sali na matanga tata na ye yango moni matanga chaka Congo kuna ekundami nje muta non mboka na biso na ebite ba famille ba jani ba ba problème balobi ba yo comprendre que ya jani azaki na relation na Maxi ponde Maxi alobi na bana bolandira ba mbongo na bino asali na ba audio bo pesa bana mbongo na bango ndeni ba comédien tu ba olandira te mais kaka Maxime to olandira ngana zo comprendre te tala obi Maxi il faut koyeba komba Maxi amboke ngolo banini bondowe il faut koyeba kombo ya Maxi amboke ngolo banini bondo enga na bi baba sa bandumba abondo ezaka komba scène il faut koyeba vrai prénom na ye et non ne propre poste non na on dit makile zolanda makile landa Maxime kamba famille bato kanga munoko te yango moni mama ba jani ya moko na condamné te parce que za mama mukola zolo ba makamususu na se ya kana po ba traiter ndoki cause ya Maxi konzambe po soki Maxi alobaki makambo te ke bana bolanda bambongo na bino babotoli bambongo bana po Maxime talobi yango babotoli bana bambongo na bango bolanda bambongo na bino bopesa bana bambongo na bango bokobotola bango bambongo te est-ce que na famille ba jani Maxi yo za nani moi ça ya jani bango balobi kasi abenga pe bana ya jani na poto ti o misato wana baza misato baza abenga bango na poto ke okay na bango po soko raisonner et toloma tata na bango zo susu te benga ta bana na ndenge ozo etoloma tata na bango okanisaka ta bana pona papa na bango na ndenge wana okanisi ta souvenir etolomo ya jani nazwa ta bana namema bango na poto po yo mutu amwasa malamu nayebi te kokota na famille ya bato makasi boye ata baya mawo baoya te ata ya gabi ndenge azalaka shosho akoti na famille ya bato bongo te alandela ça fait parler hein mais oui oh ya te ya gabi ya bato est-ce que ya gabi na matanga ba ya lobaka alobaka ti na mwe na konini nani o ebaki na nini na réunion OK alobaka na azo landela pe na makamba mbongo ado landela mama mbongo mona ki landela mbongo
na matanga ya Jani o mwalo bezate wana atikere ba mawo ba maxi poye kuna azaki na pouvoir kuna ya baba collègue ya Jani kuna za collègue ke ba pa moi ba mole kanjula a collègue mole kanjula beda maxi mao baboti ozala Viviane bali to yebi ba kombo tika papa ya tika mama tika ya Jani pe ba bi liste za no batanga te aleka trop soko famille ya Jani babosani makamnyo sotu wana babosani bokanga ba comédien batu bandoki Maxi tout ça c'est Maxi ya créé un problème alobi ataye so kufi atanzamba kufi autika le su Congo te mona benga kaye o muta benga kete abi donc jamais ya tata Yesu kufi atanzamba nana benga Yesu da sa kufa sie kwa Maxi ngobo maso Yesu deuxième fois obo mana ngambe mukolo ya Congo te akoya te mona benga Maxi nani mako vana maboa so film na bengi Maxi o jouer nini ba rôle ne joue bien ya abala na ko bongisa ba gagi wa leader a misa o salisa o sa mabe makasi na ozwa ete ngala film na ko zwa mtoka Maxi te a ko jouer nini bango fo basala ba cric de mona ba tendresse ba jouer a bongo o mona po yepa ibu ko jouer te ba ye ba lakise tete pa ya gérer o moni bana bilakeli mabe lelo ko mo finga tata o ye bana ndenge nini o ko zwa makambu te mona finga tata te tata kanga makolo ta bocho ya miso na miso ya bato mais lelo zo finga tata ba Maxi ba belzu ba pesa ba mo ba mawa identité na bango ba finga ko mo raté identité voilà poto suka kato comme na suka question moro lelo to moni deuxième vague ya ba comédien ba okende sous na poto grâce à Soulé Kauka banane tomoni mabidi j'ai nani Jérémy pardon zonga lisusu Tompé décor Marie-Jeanne Bololé qui encore Nkela Yangani bango ba okele quoi deuxième équipe Soulé o ba rejoindre Batumsukuna par Zouria par Zouzou Kauka jour ta bela ki ba type na liste Soulé Kauka na sala o nini nga na sala o nini yango Soulé Kauka ko tala kana nga te vie na passeport vie passeport examen visa ezate exota na saki na passeport ezali ezo boka na Soulé Kauka Soulé otika nga te pardon te passeport ezali na exo passeport ezali mimi suba deuxième tour Soulé ta passeport yango petit na kanda vie onyoka mateke na bano osala nga passeport ekotaka te passeport de yango vie na kanda vie yango yo Soulé obi abongisi fie ba comédien la saka que non ba artiste musicien ba ko sala ngape Soulé na ko sala na même ba comédien yake ina ba comédien akena ba comédien parce mabidi akei mabidi gaulois ya ba kadene gaulois mais akena mamba Soulé ya warrior mais siko Soulé Kauka faut comprendre ngo par Zouzou azo sala ngo te pona ba gaulois ba royaume ba spiritance ba nani ba wengemani bani c'est pour tout le monde au monde bat lokola ba Soulé Kauka na faut ko tshaka batolo na siko bondela pona bango nzamba longola ina azoba ena pa ba cook apesa Soulé Kauka pardon alongola ba ena pa ba cook apesa Soulé Kauka parce que azo mérité makambo Soulé Kauka au sala non il faut taper maman ba na liste quand ba okenda ba spectacle ti na liste ino te ata na kana ngai ata kana avana mama bango ata na kana ngai vie bango si bakenda ngano na KTV biso na Marie-Jeanne wana vie omona kana ngate maje na kei maje na okende je maso senga tenga sengi ya vie ngaza kanda maje na yango te yeso osenga tenga na osenga de pas par Zouzou ba comme ba to continuateur tenga atika tenga sala rap nani ata soki naza journaliste atia ngai Soulé Kauka vie na kufa boete na futa ta nyonga misu vie petit na yo chana se vie petit na yo vie ba petit na leli vie kanda yango yo voilà donc kamate voilà donc Soulé Kauka c'est le moi bien ko na ole la mabe na kela mais quel États-Unis simbite tika keta Paris
Azaki na 2 ans na États-Unis. Akendete. Kasi kela banozela visa États-Unis. Tu vas passer 2 ans. Akete. Kela ke benda ta moni DJ sekaki ya ke benda ta ya DJ. DJ okende na nani zoba nani nani komenda benga soki zoba so nani Mabanza ba okende na wazekwa info ongala pesi eza fiable eza na source DJ na zoba nani ba okende na compte ya président wazekwa en tout cas c'est le romo ya ko sepela ti 2020 tala bokata nga partout pardon bokata bokanga partout bokata partout bopia ngosule kauka vie kanda yango yo vie na passeport na nga vena onyoka mate onyoka mapona ngate vie ekotika lipasa na mati vena okimate no kimate vena ozonga. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, comme il y a boé, dans ce qu'on lingo senga on a TV ko yoka no sonité, senga la yo, po Schengen nezawana, on dit Schengen ku neza nde ya soule. To lo balikambo eza vérité. Ngai tango na ko ngingo, ngape na yaka na TV, mais pour l'instant, je dis pas encore je regarde. En tout cas, merci à tous nos comédiens. Merci pour la mabidi. Na sita ngokinde kuna ekosala bien et osala ka équipe. Bon maman top bazu était. Maman pas okende. Liste d'amulai. Liste d'amulai. Troisième équipe okende. Batu okende belé. To batu okende belé ba maman top okende ba mamilo. Batu belé okende. Ba ya ba okende, ba ya Gabi. Batu okende. Te ba mema ya Gabi. Ata ya Gabi Ba mema ya Gabi ça bien pour. Parce que osengé n'est pas sous les temps. Nga mono na sengi no ya nga moto na sengi na bango sule talaka na ngavi talaka. Merci Exodo. Merci Exodo Mikemi dédicace to comme na suka. Voilà, merci beaucoup vraiment na Parzouziou. Kauka. Sule. Grand frère ba petit. Viens honorable. Téléphone lukela moni poza Fati. Bata bon faut pesa bango déjà ba poste té. Bato bazo longa crise économique na mboka. Okotala kana ete bato fo opesa ba poste basule kauka wana Fati to boba bato ba détournement ba pesi mbongo boke somba ba jipe kota na ba ambassade na biso partout dans le monde ba jipe exact ba pesi yoka ba monter bimaka na Congo 18 milliards tika balia na simba ngo mama mbongo waka 40 milliards 1 million nini bo non mona ngote mena okaba sona kana détournement Congo la dédicace maman. Voilà, merci beaucoup vraiment mon vieux Nangai Tito d'Acosta. Merci à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga maman Nassi. Merci à toi Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à toi Jenny Lema Aquarium qui est à Congo 10 fois belle. Merci Nadi Piné, merci na batu tout na bango vraiment donc en tout cas batu tout balinganga ba masalanga basket vous a tellement béni dans sa combo donc famille Bota Mobimba Samiga Amba Mamuluba Pamela Matondo Clarisse Place Mariana Sol et Tricia donc vous a vraiment belé Zambalo la abattre la bisona bino so nzamba zone te to kutana mbala sima vraiment. Voilà, merci beaucoup. Donc on s'est dit que les loyoboye nzamba talika ba comédien nzamba tena ngamba ba comédien et a utilisé une personne d'un bon cœur qui est sous les kauka toza wala to soutenir to tiapua pour que les kambango comme vraiment bien complexe soigner longwa artiste musicien na poto comédien na poto journaliste na poto au moins ndenge ya dosal comédien, musicien, journaliste na poto. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Bianca Zangape à Sengi, Oaye Likambu. Donc, Sam Koukou les nécessaires. Merci na yo vieux Sam Koukou. Na Sire Makamongo et Salé Makitoko. Non, là. Voilà le 29 juin avec Patrick Beckham à Genève. En tout cas, artiste billet pénal. Pour ce billet parce que le 29 juin aux Alana na Patrick Beckham en tout cas on va savourer la musique chanter tout aux Alawana et tout le monde peut Félix Oazé quoi faire aux Alapé na Didas Arena ba musicien na biso to lingi Fabregas pas aux Ala Jemayo ko sango mo na pe de so zana yo Fabregas pe na
la casino de Paris. En tout cas, tout ça, la Kamusala est dans la montée. Il faut faire rigoler la paix. Les 15, les sous-sous, ministère Nabiso, en tout cas, merci beaucoup, Exode Mikebi. Merci beaucoup d'assistance. Il y a Di Puné, Papa pour ta famille Libota, Migra Malunzi, Lauriane Botoko, Lauriane Bosoko, Mosoko. Voilà donc Lauriane, la PCM Beauté. On est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur reste. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.